Donc Manike aza inconsciente et Njora aza motema mabe. Très bien. Parce que Njora aza consciente mais aosala makambo mpona détruire vie ya mwana ya Manike. Manike abimisi ba propos moko o eza mensonge mais pour elataka akombo afali. Batindi. Manike batinda. Oui, parce que tout le monde le dit, même Cindy aussi a dit ça na muto azotinda yo azopesa ka mbongo. Cindy a dit te. Cindy na Manike baza na kati ya clique ya bana quartier latin. Relation ya Manike na Njora ezanzala. Na kati na bango balingana te. Na ndima makambo kaka bukolo bakanga Manike. Bakangie na mte akimi pete. Azosala pe ba émission librement. Oui. Soki Manike alukela Cindy actualité oyeba ndeni. Eza makambo bana quartier latin. Base sur base na triangle ezobeta manakati mais le but ya audio na guerre wana ozomona ezaki fali. OK. Donc bazwa ki fali parce que fali a couvrir guerre moko ezaki obatama ya vie privée ya Kofi. Ya Kofi Olomide. Manike intoxiqué par Kisinjora. Ala bandi kotinda Manike afinga héritier zongisa passeport. Passeport wana CG héritier pesa mo Cynthia Kapach. Manike aza inconsciente. Mais Njora aza motema mabe. Soki Njora alingi abimisa audio moko ya genre wana. Il faut tout na permission pas Kofi Olomide. Parce que c'est lui son patron. Pour ayebi moko que quand tu touches à Cindy, tu touches directement oui. Et puis au long orchestre. Donc à koki ko sale lo mo te sans consentement ya patron na ye. C'est que audio wana eleka ki pa Kofi. Kofi ayoki yango a accordé ezala médiatisé. Alors, pourquoi il a accordé qu'ezala médiatisé? Ezala médiatisé parce qu'il y a eu les noms de Fally Ipupa à l'intérieur et incité sous Batou à la haine. Va s'attaquer automatiquement à Fally. Est-ce que on peut publier yango? Quand on a sali Manike, on a sali Prince Babia. Donc yango on a habitué ça OK. Na début Njora aza motema mabe, elle est consciente de tout ce qu'elle fait. A publié Prince Babia pour inciter la haine dans la communauté que Prince Babia Azaka impoli t'as la message à quoi. Et pourtant comme elle est bien tantine. Parce que moi on a Prince Babia a finga na mutute. Na moni même pas qu'à impoli. Mais azo assumer toi azo subir makambo yemo aza auteur na ngote. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs. Bandeko Nyonso à Sarato la télévision, Bandeko il y a Top Media Télévision, Mbote Nabino. Cette émission, c'est une émission, peut-être ça va choquer le monde, ça va choquer Batou Ebele parce que je ne serai pas seul sur ce plateau, Bandeko Balandia émission. Oh, je serai bongo avec Sarah Tola, bon retour. Mboa asui mboa te kasilelo na moni meme azoko lembola meme yango na sengi na Manike zwa na kiti fanda wana na sengi pe Cindy Leker zwa kiti fanda wana yango na zwi kiti na pesi vie Njora pe afanda wana na kozwa ebonga na cheli yango Prince Babia afanda wana parce que cette émission ekozala tout autour na bango bandeko balandi awa biso to sala ka ba analyse oyo mukili nyonso ezoko sala mais peut-être bokeseni entre biso moi tadingala pe puis madame Sarah Tola eza sur le point que biso to kendaka pona ko fongola bino les horizons là où bozalaka na moi ba inquiétude na moi ba ignorance biso to kenda pour toucher yango moni mama Sarah senga kato sala ka ba analyse na niveau ya bato mayele nyonso bato mayele makasi to kei bazo ba pe tozonga tina niveau na bango. Voilà pourquoi nous voulons faire analyse oyo parce que moto ezokopela bande ko na biso o nano boyoka kitezali matière asika. Moi, c'est à Dingala pas. L'émission, c'est le code de bonne conduite. De l'autre côté, il y a Maman Sarah Ezalaka Zip Zap, c'est-à-dire Bisika Boni, Bozwaka Biloko Yakolia. Le maire fan. Bolela Kimingi, Maman Sarah Zo manqué Bisso. Je vous assure qu'elle est là donc avec moi. On a cantina attaque déjà. Bon, Monique Aza Awanangai, une façon Yokosala Moussala au président bébé. Maman Nana, Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouan, Fatou Dokonti, Makia Kumba, Celia Kinkela. Jenny Beta Industriel, Tata Poe Fapekato, Sol Mbemba,
Adeline Aketa, Madeleine Aketa, et puis Maman Bijoun Ketani, Maman 90%. Je vous dis un grand merci, Maman Obongana, Papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous, Papa Jean-Pascal Leka. Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga, mis le respect. Yebabenga Cour suprême, Maman Deborah Lubanda. Hein, qui leur mère à Calgary. Merci beaucoup, Maman, pour nos passages conseils. Bon, des livres, Azo Fongola, déjà plateau, Oyo. Tout le Cameroun, tout Pesa Sarah, tout la Maloba, Yvette Mbangu, Maman Yvette, Napesio Mbote, Bisika de Zoamio. Sarah Tola, Mbote. Bonjour, Sadine Alapa. Bonne santé. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Mbote Nabatunios tout. Baolanda Bisso, on dirait qu'il y a Top Media Télévision. Très bien. Et puis Mbote Nabatunios, Baolanda Bisso, on dirait qu'il y a Sarah Tola Télévision. Très bien. Voilà, non, le micro, le son, na tcheka qui pour nabi que était qui par rapport il y a téléphone, disposition il y a téléphone nazalaki. Mais au moins on a checké les sons pour yo, ça trop sensiblement moisson. Dis-nous un peu le voyage, ça s'est passé comment Sarah Tola déjà? Très bien, mais nous ne sommes pas là pour parler pour le voyage parce qu'il y a du temps. On va parler sur l'essentiel, sur les sujets, sur annonce au salut de l'émission. Sinon, voyage dans l'équipe. Oui, mais tu sais qu'on ne pouvait jamais commencer la toute première émission. Là, il y a un plateau sans pour autant glisser un mot par rapport il y a voyage, non, parce que donc, on a quitté. Voilà. Aujourd'hui, Sarah Tola, d'abord, lorsque tu regardes Maniké et Tata Mwasi ya bananae o ezalaka vienjora. Tu te dis quoi dans nous par rapport à ba idée, ba mésentente, ba clash, ba guerre oyo bango mibale bazalaka na yango. Analyse ni yokoki ko sala sur bango mibale. Bon, comment on a relation à Maniké na vienjora. Eza relation moko ya kosaleka. Yakosaleka, c'est-à-dire ce sont des personnes qui s'aiment pas. OK. Mais nous allons ça qui base à l'ensemble. Wow. Et on a une relation mususu. Yo yebi kenga linga kete, yepa yebi kenga bena linga kete. Mais nous allons sangisa biso. Nous allons sangisa biso pourquoi? Tout dépend de ngana otomsu na mutumo to kumisa. OK. Tomsu mutumo alinga ngana otozala bien akabela biso mbale mbongo. Ils ont préféré qu'on vive dans l'hypocrisie pour nous plaire mutu wana don nzala e sangisa biso. OK. Relation ya Maniké na njoro ezanzala. Na kati na bango balinga na ati. Mais ezali babiat mutu asangisi Maniké na kisinzora parce que bapesi bango bana mi balé na kati kati te maman. Non, babia kufa. Babia kufa na yeke. Mais bana batika la maman. Ouais, bana batika la. Mais tant on a bakeza relation ya nzala balinga na ati. Ils par rapport à bas scandale, ils na réseaux sociaux. Donc ceux qui ont le baki pour babiaza. Pour anini kasi maman na bango na réseaux sociaux. Donc, ça relation il n'y a pas bien pour pas bien déjà. Très bien. Aujourd'hui, lorsque tu regardes aussi Maniké Kakapoto Zawana, azali pena mwana oyo azoko sala lelo carrière na komo ya Prince Babia oyo bandeko ebele bazoko pesa ye chance. Mais quand tu vois tout ça entre Vienjora maman na ye et puis ba kotisina mwana na, est-ce que ezali pona ko bomela mwana wana à venir te parce que bango déjà si ba koli. Maniké aza inconsciente. Mais njora aza motema mabe. Inconsciente motema mabe. To bandi nanu na inconscience ya maman. Maniké aza inconsciente parce que nyonso njora asala pona mwana na ezaka ko détruire carrière ya Prince Babia. OK. Prince Babia azala héritier wa Tanabe. Njora finga kawata matin midi soir ti héritier akokite. Même que héritier même Prince Babia ti Angola. Ti héritier akokita talika so e komi ya boy to sani to kabwana. Prince Babia yo longwa pas héritier. Allez, Maniké intoxiqué par Kisinjora. Ala bandi kotinda Maniké afinga héritier zongi sa passeport. Passeport wana CG héritier pesa ngo Cynthia Kapache. Kapache mutazongi sa passeport à Prince Babia. OK. Vous comprenez? Mais ça passeport oyo basala yango na mbongo héritier. OK. Donc Maniké aza inconsciente tellement que et alors mutu basimbisio bonheur mo bona maboko.
mais yo mo éviter que ça bonheur. Très bien. Il faut battre l'olingela. Alors azoe ba valeur ya mon année peut-être ya mon ara prince babia mon ta l'appelle bien prince babia te. Manika za inconsciente et ça l'aura ne balobara ndoki. Aopesa bana na ena butu ba bomeli bana na butu na tonga kumolela ma bosa na ke mta. Yemoko moto don a livrer ki bana. Livrer bana ba boma ba on a butu. Très bien. Donc ils ont genre local là bateau ka ba manique elle est inconsciente azo détruire via moi na sans le savoir que yenda za base à destruction via ba ya prince babia. Très bien. Toko la tsangoka njorate na mama na pa na kati. Mama ne pa na kati ngo moni lelo yo. Mutu nyonso poise prince babia atalaka pour manika ya ofinganga. À se retirer. Parce que même fallait à cause du prince babia. Non, mais il s'est dit que maintenant il est adopté. Comme fils adoptif, il a fallu. Pourquoi? Il est mokopé, benga warrior, et puis voilà. Très bien. Donc, si vous avez un sentiment, ils ont s'imposer na warrior. Fallait mutalobi un sentiment. Mais sa maman aussi a confirmé que Azali aujourd'hui fils adoptif, il a fallu. Pourquoi? Ça la non émission tout ça la analyse maman kasi eza choix na bango orchestre eza ya fali po biso to confirmer faut fallait aloba faut fallait alobi te yo linganga na ya ça la analyse ya bizoba bongo pourquoi na malwa zoba non eza sentiment ya mutu na mutu muso akola la mukile la mibengi ngane na zabo na za gauloise eza normal aza libre eza maloba na e moko aza libre ya loba za gaulois mais est-ce que faire à confirmer kaza gaulois? Très bien. Donc, ceux qui Prince Babia mi bengi warrior, ils s'appellent ma bête. Mais Prince Babia zaki monta au Télégana na orchestre té na Congo. Parce que Babia a travaillé qui na quartier latin, azaki pe na ba relation na ba musicien mususu en dehors de ça aza mwana artiste musicien alora mwana ya ba Ferré, ya ba Fali, ya ba héritage aza mwana bango tout. Très bien. Koko ya Koffi Olomide. Donc akoka otelengana na orchestre obetate. Alors ceux qui bazwaka été des fois batala rabatu mibale. Manike na kisinjora. OK. Tout le monde a un scénario salama ina nini d'accord. Faut comprendre. Tout le monde a eu ba pic nenge zaki de partout, de part et de gauche à droite, comprendre. Tout ça pourquoi? Parce que sa maman et sa tante ba sema ba trouble pe na ba makambu na ba orchestre batu lelo mwana comme futa l'époque assez ne ba lobara mabe ya ba parents ba na pe ba futa. Très bien. Parce que moi na wana prince babia afinga na mutute na moni même pas ka impoli mais azo assumer to azo subir makambo ye mo aza auteur na ngote. Donc manika za inconsciente et njora aza motema mabe. Très bien. Parce que Nzora a consciente, mais a aussi la makambo pour détruire vie à moi na manike. A vraiment consciente na nyoso zo sala. Manike na biso na bino to ebi nenga kendara ba vie na ye na bilora melaka. Elle est inconsciente. Mais Nzora a consciente ya mamba salaka. Donc ye penzanda zo détruire vie ya prince Babia. Très bien, Saratola. Mais aujourd'hui, ce qui s'est dit aussi que Prince Akindaki, na résidence ya Koko Naye, où ils allaient Koffi Olomide, et puis du coup à la fin, Koko Abengani. Est-ce que Kanda wana message comment qui est pas maman, yango pe et quoi qui ko déclencher guerre oyo ezalelo entre Maniké, Koffi Olomide et puis Cindy Leker? Oui, il ko déclencher guerre ko. Ah, moi, on a été. Très bien. En dehors, il y a des clash, en dehors, il y a vie, en dehors, il y a des gens qui ont été là. On permettre de faire ça. Alors, il faut déclencher la guerre parce que tu as dit que tu as dit que déjà, tu as dit que Montfleury a bengani. Tu as dit que c'est vrai ou faux. Mais quand même, il y a des gens qui ont été alors, ils appellent base ya guerre na bango o lelo et même biso vie privée à Koffi Olomide na média. Donc peut-être les makambo wana de yango et où tu créer tu même sur place tout ça lelo. Moi aussi je me demande à quel qui kuna pas que no luka nini à que no senga nini na objectif nini c'est ça aussi. Akoka okende pe ko senga.
koluka mbongo kosenga projet kosenga aide eza ndako na bango eza quartier latin donc azalaki na plein droit ya kokende soki mpe babenganaki ye Kofi Olomide yebi pourquoi pas benganaki donc moi peut to condamner Kofi eza makamba bana ya quartier latin. Très bien. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs de continuer la émission. Nous sommes justement Kaka Awa, une façon de bien vous faire cette émission Sarato la mer. Aujourd'hui, bien que ça, est-ce que ça donne l'autonomie ou bien le courage, le pouvoir, et pas il y a Prince Babia de faire des messages à sa tante qui est Vienjo Raponako, c'est que non, dorénavant, je ne suis plus votre fils, ne me comptez pas parmi Bananabino, dans le na famille Nabino, parce que Bozo Lukako détruire Vinanga. Au lieu que Prince essaye quand même de parler avec sa maman qui est tout le temps face à la caméra, face aux journalistes, et Yakobim Sapé, Biloko, des fois, ils ont ça la bâtiment sous bien te Saratola. Tata moi si, maman n'est qu'à tata moi si. Peut-être ya maman n'a pas salubaki nae. Ya tata moi si n'a pas lobaki nae na privé n'a lobaki na maman nae, mais tata moi si a dans la mauvaise foi, anémia mon média. Voilà. Yo antia lobaki na maman nae, ta lobi pe na maman nae. Ya maman nae ndesko eleki na privé parce que maman nae a protégé moi nae. OK. Tata moi si tellement alingara bonheur ya moi na wana te a exposer à mon média. Je me demande ce qui bon, na habité. Ce qui vit à Batou. Tout comment on dépend de la buzz. C'est ça. Pour ceux qui ont tout, vie privée et comme ils ont été suscités et comme ils ont sur internet, alors tout comme ils battent tout ça sous normalité. Vraiment. Parce que moi nana yo ato linga kita comme le message dans privé. Peut-être que ça kanda émotion à Comelio. Est-ce que on peut publier yango? Quand nenga sali manike, nenga sali Prince Babia. Donc yango on a habitué ça OK, na début Njoraza motema mabe, elle est consciente de tout ce qu'elle fait. A publier Prince Babia pour inciter la haine dans la communauté que Prince Babia Azaka impoli t'as la message à quoi. Et pourtant comme elle est bien tantine. C'est-à-dire à Bossani qui de côté. Oui. Azaka na c'est à choc. Donc Njoraza motema mabe. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ici que Ebele bakozwa nanu mwa coca, bomeka komela mwa coca parce que tozo kota na virage oyo makambo ezali tellement minene et puis eza grave. Bande ko balandi ya Sarato la télévision, bande ko balandi ya Top Media télévision, bomeka ko sunga biso parce que awande vous allez vous retrouver. Sarato là aujourd'hui ba flèche oyo et talemi nangambu ya Kinchinzora mususu ya nangambu ya Manike mususu zongi na ngambu ya Cindy Leker nanu na Manike bazala kana relation ni pe eloko nini ekoki kokomisa bango ba rival pour lelo ba koma na niveau o ba komi oyo yebi. Non, na niveau au bas comme au yo yebi par rapport à tout ce que nous voyons à la télé. C'était ça. En tout cas, là, bah oui, il a évité la relation à Bangote. Oui, évité de relation à Bangote. Voilà. Analyse nini yoko kiko sala maintenant par rapport à Manike na Cindy Leker oyo lelo. Cindy, ça fait pas mal de années oyo azala na quartier latin, plus de 15 ans azala na quartier latin à Tikala Kolobate, mais elle vient pour répondre à Manike. Analyse nini okokiko sala par rapport à ça. Elle répondrait parce que bana katia poto na banga beza bana quartier latin. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous appelez le base, Sarah? Muta komiti na niveau ya koloba l'intimité na ye na etandoike. Non. En fait audio wana topé voice wana et ça a des avantages. Il y a réputation à Cindy mais autorisé par Kofi quand même. Il faut qu'on se le dise parce que ce qui Njora alinga bimisa audio moko ya genre wana il faut tout na permission par Kofi Olomide parce que c'est lui son patron. Pour ayebi moko que quand tu touches à Cindy touche directement, oui. Et puis au long orchestre. Donc, à quoi que ça, les lots sans consentement, il y a patron. C'est que audio wane les cas qui pas Kofi.
Kofi Ayokiango a accordé et ça l'a médiatisé. Alors, pourquoi il a accordé que ça l'a médiatisé? Et ça l'a médiatisé parce qu'il y a eu les noms de Fally Ipupa à l'intérieur et incité Soussoubatou à la haine, va s'attaquer automatiquement à Fally. Le problème était les noms de Fally à l'intérieur. Moi, je suis Fingaga, Cindy Gaga, Engeleka. Très bien. Loka Bachai comme Fally na kati wa bibon, Lora to Lukakae, top diembela awa na audio oyo. Djembelika na kumbo izaki wana izaki kumbo Fally. Parce que Cindy so ba finga keka ya pamba na ngana otobi ba finga Cindy abimante. We ba bimi poani. Pona nini? Kumbo Fally na kati. Loka ba bi Fally alala ye. Mobile nabi ah c'est vraiment sauf vous mettez sur la quoi vraiment ça la vraiment mission quoi. Aime sur mon appel vidéo là ba filmer qui est pas Kofi. Yo place donc aux vieux bien allo bani. Donc vraiment yo na balala quoi. Yango pétion vraiment donc mo lobananga vraiment de trop d'avance vraiment. Trop d'avance. Là yo vraiment là yo vraiment. Donc yo na balala yo vraiment pas Fally. On comprend. Alors, ezaki lokwa émission mo ya défi. Sala soki eza bongote. Yango moni na maloba Cindy azoloba Fally alalanga te pour ton information otikala pe kolalanga te. Et tikala pe ko salema te. Yo zanzambe te. Yo anzambe te. Webi toke musika te tozonga hapa clochard. Webi clochard na finga vida piodi. Makasi. Leo tuzabi. Une femme dotée. Et Par qui? Une femme dotée par papa Evi. Mais et non une femme légitime. Voilà. Tiba baboti na mwana na mobalo bafinga frikandel musutu et tout. Nyonso ya mabe ya mokili. Golo ilongoka kizengi et tout et tout. Visa compliqué. Très bien. Parce que ti Cindy obimisa ba plan ndengwana. C'est-à-dire akina Bachuba. Bachuba. Donc yo vraiment veut dire que yo match yara vraiment no question do yo na balala yo pas Fally quoi. Donc manique pna obimisa pna que yo balala yo. Dans la Cindy bon, moi. Non, elle était vraiment fâchée, hein. Elle était en colère, oui. Nase akanda. Ayo lo bana makamo reporter préjudice plus tard dans la vie. Kolaka mutu liwa. Tambola batala osoza mwasi. Boso manika ko kufana ndenge nae. Obimi ngambuti. Te alobaki abima ndeti ko tambola po azo batama. Ten koloba na mutu bima tambola. Ba criminel pe balukanga batu, ba soda normal pe balukanga batu. Il y a précisité avec bima tambola batala. OK. Qui sont derrière bima tambola batala. C'est ça. So eza ne loko oya sepela na ngote ya maniki pourquoi pas kindo sala mba mona justice sans que batu baye batu suka bakangisi. Pas un droit. Ngana okondane na nga Cindy te parce que aza libre ya ça droit de réponse. Mais akokaki soka sepela na ngote ya solo. Falara kene na ngo na justice. Na justice ouais parce que c'est le mani ki bakangeta osa ne bemis. Te lelo abata me pété azane pe libre en fait. Yona ebiso eza bosoto ba base na bango ba na quartier la terre. Donc ba yebelo balukaki na kombo ya Fally parce que mani ki ana tendance à Fally te lelo. Ana tendance héritier. Tala ba triangle isocèle ebeta maana batu ba mona moteur. Héritier asali coalition na Kofi Olomide. OK. Manike ana tendance à héritier. Malgré avoir clashé Kofi mais boke bape e yaka na kati ya base. Vie wana aza banjara bato yo pour na actualité il peut tout accepter. Mafinga positivement, négativité et tout. Son grand problème a en actualité à faire face contre Fally. C'est lui les cibles. Oh, Kofi Olomide cible à Fally. Azarana papa Wemba. Babongisa. Waze kwa babongisa. Ya Vivasco na actualité na rando. Asani. A commission on a Fally. Très bien. Pour y a batu musu ba vivara na rando. Très bien. Ça bongisi na batu nyonso mo ya vivre. Exacté. Donc, ils ont moi pour Kofi a bien hérité.
manike mikolo ana tendance héritier siko ndeni manike ofinga kofi ofinga pe sindi héritier ko pixete vraiment au moins eloko oninga ezali ndeti moi elo mobu ezoya wana ndeti esalaka ya ba triangle ba biloko wana ngani na lungula na mona yango so la ndi manike tango mutu akomi na niveau olobaki ba stade nyonso stade oyo eleki eza héritier parce que apréparé stade na ye 2 mois kaka c'est que ye nde aleki bato bapréparaki ba stade na bango pendant longtemps pendant batemps ebele eya bapike obwakela Fali, oui. Donc, on a tendance déjà à héritier. Tala, au moni stratégie mususu ya ranini. Ozana on a 4 mouvements. Tozana yo. Mais yo ningo zawa noza cible o yo faut ba nous créer les biso ba makambo. Ba matière ba actualité. Très bien. Donc ozana biso mais yo kam to finga biso. Yo muto donc pesa biso mpifo makasi. Comment nike batala kae? C'est possible ba chama nike wana attaquer Kofi na Sindi. Manike abimisi ba propos moko o eza mensonge mais pour la taka komba fali batindi Manike batinda oui parce que tout le monde le dit même Sindi aussi a dit sana muto azotinda yo azopesa ka mbongo Sindi a dit Sindi na Manike bazana kati ya clique ya bana quartier latin papa baza bana quartier latin baza créer actualité monde baza wana bazo créer le moko Kofi azala toujours une actualité. Et bana ba jé au bosala. Très bien. Na lobi ne lo moi miki. Ngana o toza ba pire. Très bien. Travailleur na ofinga ngande. Jamais. Maman na obengoti. Azo blâme. Gérer travailleur no wana sinon te okolongole na musala. Oui. Donc ezelo moko Manike pe azana ina kati ya bezwana. Yango ba okangete na esa kiwa moni ba propos Manike fallait ba traduire na justice. Parce que elle est allée trop loin. Ai na ndima makambo kaka bukolo ba okanga Manike. Bakangie na mte akimi pete. Azo sala pe ba émission librement. Oui. Soki Manike olukela Sindi actualité oyeba ndeni parce que Sindi lelo a continue na kati actualité. Makasi na bisio. Continue na kati actualité. Donc ozo comprendre lelo yo tikana bisayo ba journaliste ebele ba sombi bango. Kota Timoata na kota quartier latin. Très bien, oui. Bakei. Nzalelo mabe. Vaut mieux nazala nde nazabo depuis tongo na lié te mais non ça musa na. Nzala ezelo mabe. Na sanzala tala ba tebele place baza ko se retrouver. Ridicule même. On se comprend. Donc, ba audio wana tiebi maki yango na eta koloba Kofi a accordé qui parce que ils a plan B na bango balinga ba sala actualité ba sambusa fali. Mais et aussi maman notre cause continue si tu regardes Manike fallait au côté na place wana makoti ya mutu. Azolo ba pe bien que audio na ezalaki to bano solo la audio donc en privé mais comme une place publique ndeni ne puis pe kozwa pe message ya mwana na ye babia et comme pe na place publique ndengeni donc c'est toujours ezali na centre moko boy oyo bazo compiler yango donc pour nous mettre tout ça très bien donc makamna bango nazotala ngora na misu rwanda kwezozika merci mais on essaye d'analyser ba fait ou ils en média mais 100% pour nanga ya triangle mais triangle wana eza pour na fali. Le but, il y a audio et bimaki, c'est pour nuire à la personne de Fali. Pourquoi? Parce que audio et bimi, batu bakan sara Fali azara master maniki ba se karabalia rabamelara pour na olobake c'est que manika yo kamona et pas Fali. Pour batu balamuka, bazo souci j'ai aussi la Fali bémission voilà. On était ba comment on finga même nana ketchup. Nana kalabimi ba audio et tout babanda sous chantage. Le but il y a audio ane bimaki parce que il y avait le nom de Fali. Bazaï a besoin kaka ba marteler sujet wana. Voilà pourquoi Sindi a kinet comme minimiser Fali. Fali a koti kala olala ngate maman zanzambe te. Tozana ba preuve ka so koti kana réseaux sociaux au monde ba preuve. Ya bato ba finga mibali wana mendelo mibali wana ba koma ba de base na bango.
vie est compliquée. Très bien. Mais Sarah, la vie est très compliquée, comme tu l'as dit, comme tu le disais tout à l'heure. Mais quelle est cette personne-là qui pouvait accepter... Bon, mon amour est à baisse. Cindy Leker a sali droit de réponse, c'est pas chroniqueur, moko, mais la page officielle, il y a artiste. Là où c'est plus grave encore. Donc, artiste, c'est vraiment, tellement on a vraiment le bas, quoi. Ça montre que ça l'a mal bongo. Pour comme une page dernière, sa vidéo filmée, non? Cindy a na TikTok. Akoka changu na TikTok. La sola na ba page nyonso ba futa ba bonga ba promotion. Ba ko pesa bango pe non? Nani boila mama bo poster, Marie-Laure poster, on comprend. Mais page professionnelle et artiste, bipa iwapi a postaka, a sala ba promotion, ya musala na ya musique na mais travailleur avec au sala droit de réponse. Donc on dirait pas jouer na Kofi comme page ba chroniqueur. Donc ayo sala ya lo wanga délivre na ba problème na batu. Est-ce qu'on peut répondre chroniqueur na page nanga? Page à Kofi est suivi par des millions de stars, ba artistes, ba fanatiques, ba yotala chanteuse azoya ko répondre chroniqueur moko na page officielle ya artiste. Plan la banque est bien calculé. Mais est-ce que aussi, quelle est cette personne-là que je disais aujourd'hui à Kokiko accepter même dignité, nae personnalité, nae bachango en évidence, ndakisandenge bachi Cindy Leker aujourd'hui une femme que tout le monde respectait hier, aujourd'hui, facilité comme il y a touché même à ta dignité, ne comme à tina niveau était balala yo, mais andimi est à la buzz ça, côté kuna au cause à la moi bah doute thème ma sœur papa tika so qui Kofi a simba danseuse na difondende pour ça l'actualité so ba pesa na buzz en public pour ça l'actualité bo maramba rolala ezani ezelote ezelote ezana mo insanité te ba phrase en ezara moi charme ezelote c'est-à-dire eza makambo bana quartier latin base sur base na triangle les obeta manakati mais le but c'est audio na guerre wana ozomona ezaki fali le quoi bazwa ki fali parce que fali a couvrir guerre moko ezaki obatama ya vie privée ya Kofi Olomide tobo sana ngoto kota na sujet ya fali mais le roi sujet ngo fali abeta ngo kaki paka alobi ke aboyi polémique na kombo na Cindy za ser na esimbi de ati esimbi te a décortiquer triangle wana boakisi yango esimbi apesa mo kongo pour ko faire okaba bete karaté ya linga guerre na guerre sko mutazo sa ne guerre wana ya wazi kwa bongisa akila faute zongela wera. Très bien, mais aujourd'hui comment on a Cindy Leker bon. Excusez, biso to mo lobaga o to mo na ka obino bozo tchela biso parce que naïbi que pour aller en banque ou à la banque verser ou retirer c'est une chose secrète, c'est un moment il y a discrétion. Tata va komeka bisara obandi sous kozonga la kobeka la butu. Pour na toza air moko. Donc on a bengue c'est que na calculer air. Siko la ucho bengue écoutez ce quoi da butu. Ça kozonga ni mama kobeka la butu. C'est porter tata po. Voilà. Mais aujourd'hui et c'est un moment trop discret, on le fait en discrétion parce que c'est ton argent, c'est ta vie privée. Aujourd'hui, voir Cindy Leker en lait, en banque, verser ou retirer, et belé en bongo, batiango pe na réseaux sociaux, na ba page nyonso. Ça veut dire quoi? Une façon de répondre na batu kesiko, Cindy Leker, azali na gestion, azali na compte, oyo, peut-être batu belé bakoka ki ko imaginer te c'est quoi zu pena clé il y a nyonso zu code il y a des verrouillages au fali pour pas aganga code de verrouillage ya za na mo déjà il y a za kuna code ele ki ba code de verrouillage pour na quartier la tata mutu monta sala rando yo répondre na page officielle à Kofi. Très bien. Il y a un code ele ka ba code toi ya quartier latin. Donc tadi na ngolo bila maram na bango mingi te na risque na diffamer. Donc na mona ngwiza makambo on dit ya ba immature ya maram na bango ka mais ngana fongola ba warrior misu ba mona ke guerre wana obo vivre lelo héritier Kofi
contre Fali et un triangle. Ba maniki wana tout ba impliqué na. Omoni ba maniki ba genre bateau oyo batinda bango ba sa misala salité. Et misala salité. Des personnes baza facile à utiliser par l'argent. Donc facile à manipuler. Donc, il suffit à la fin kaka zwambo. Gratuitement elle le fera. Ce qu'on va bloquer ndengwana. Très bien, voilà. Est-ce que vous avez tatapo? Tatapo. Wana otuni bango. Est-ce que vous avez tatapo? Est-ce que vous avez majab? Pour bango, ba peksa nga kutu na clash. Ça va clash, ça va tika mafinga, ça va tika. Mais ce que basala nga na zala o na zalilo. Ce que yo tinda nga na finga. Na bébé sa réputation na opia nga combien kasi. Donc ba bateau ba benga ngondo ka ba mouchard. Bateau ba sala misala salité. Ba futi mbongo fingela biso mutu wana. Ba futi manika tamboli partout. Partout hein. Afinga wata. Musicien nyonso manika okumisa lelo afinga banga finga Kofi. Afinga héritier. Afinga pe Fali abanda kokumisa afinga nante. Ba mouchard. Facile à manipuler, facile à corrompre à cause d'argent. Merci beaucoup. Voilà. C'est ça que ngana lobaki dernièrement dans mon koya ba émission. Le musicien où beaucoup de personnes se sacrifient aujourd'hui bazo quand même kobebi sa ba vie na bango ba réputation na bango ba venir na bango juste pour soutenir un musicien. Au lieu de soutenir ba œuvre et ba musicien, mais aujourd'hui les gens soutiennent ba musicien, les individus au lieu de soutenir ses idées. Et ces musiciens-là, Bisso, nous, le petit peuple, nous, les Congolais, nous, les jeunes, to bénéficier kananine. Quand on a musique na bango. Quel est ces musiciens-là, Oyo Azali na hôpital lelo, Oyo, jeunes Congolais, à koki no besoin soin. Quel est ces musiciens-là, Oyo lelo, Azali na banque, mon bout 2 ans en place, awa, oh, jeunes Congolais, à koki ne travailler. Quel est ces musiciens-là, Oyo Azana Congo na biso awa, Azali na école, place Boni, bana bakoki kotanga, ou bien centre de formation, oh, Boni, biso to koki kozala fier na bango. En tout cas, je dis, mes frères et sœurs, soyons conscients. Soyons conscients. Ces musiciens, ils vont cesser de nous traiter inutile les jours où bino bokozo a conscience au bakokasu ko somba binote parce que aujourd'hui il y a ceux-là qui sont trop faciles, il y a ko somba bango na etali mbongo. Voilà. Et Sarato là un dernier mot pour toi kabona yona. Rien à dire, sauf que toza bazo bate. Très bien. Tant oyela biso ba makam na bino, biso za ba moucharte. Toza bato ba futa bango ba mbongo te pour basa misala salité. Mais on est au milieu du village, on fait notre travail, on reste dans la déontologie journalistique. Merci. Très bien, voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobby et Koleka bon des livres, ce que Jésus-Christ a été, tous les gars, papa, ce qui a été, Nabi Pété, ce qui a été, nous avons mis à la Nabino. Merci.